Bote na bana nyonso ya tokomi wapi na banza ke boza na kimia na bandako place bozali po nzambe ndapesa kimia. Soki nzambe alingi achao kimia achao kimia. Soki alinga achao kimia te akochao pe kimia te. Yango na lobi na lolenge mutu na mutu azaleli topesa merci na nzambe oyende créateur. Kotala ke na minute oyo Fofana Penge alinga loba nini oyo na koloba ezaka oyo nazo sala sikoyo mais oyo zo kanisa ngai na loba eza yango te comme na minute na plateau nazana mona mboka docteur Kabe lolenge nyonso oyo makambo zo tambolela esengeli aussi ko soigner nzoto esengeli aussi kotalisa nzoto yango na moment ekomi ke na bato bazana ba maladie ya bango souci bazwa munganga bazwa kisi moto bazwi na maladie bazwa kisi bapesa ye osepeliti oyo lingaki oloba eza oyo eza na munoko na ngata mina lobi ke na minute oyo naza na mwana mboka docteur Kabe na minute oyo na condition zaleli yende faut a traiter yo yango tobengisi eti pesa biso litoi fongola miso oyoka nini docteur Kabe akoloba to nini ya sika oyo amemi docteur Kabe mbote ndeko Fofana mbote monde mbote chaîne tokomi wapi na bato oyo bazana ba maladi bato bazana mikakatani oyo bazolo bakeno maladi emonani kisi zate mususu mbongo ezali me maladi ezomona na ti oyo bazolanda yo ba retenir nini eloko na yebisaka yo jour moko eza ke bandeko ba retenir oyo tele santé lokola ba maladie incurable en général on a la bêta cassette sauf la mort bandeko oyo bomona ka penza lokola penza ke sida eza fin maladie wana VIH c'est la kate mon frère eza lokuta yo zobi kisana na lobi sida eza na traitement pour la ni tozana ba belé oyo basi va se retrouver VIH sida traitement ezali mon frère ngana nazana posa ya ba oyo bazaka na tembe moto lobi ke non makambo bazolo ba wana eza makambo ka lokuta c'est vrai soki eza makambo lokuta bokuta na docteur Kabe ya mibale ezali boye tozana hépatite B hépatite C hépatite A hépatite eza maladie makasi koleka na sida pona nini omoni sida moto akoki kovanda bongo ameli neti bakalima wana ndenge amela nayebi te ndenge bamelaka wana akosala mikolo mais hépatite mon frère soki etomboki esili alobi hépatite tozana traitement curatif to traiter aux zones normales place yo soko kende conseil examen négatif pour la nini nazo dénoncer message fort pour la mobilisation koyebisa bandeko yanga oya mona ka maladie moko soki maladie za makasi lokola hépatite lokola sida a se paniquer mon frère ko se paniquer te maladie auto benga hépatite ou bien VIH traitement est ça. Tout le monde que maladie incurable en général sauf la mort. Et puis, na bonne sanité, pour la bande que y a barin. Au moins il pensa mutu pensa barin baby. Mutu lui que non. Ah, habité hein. Il faut aller à l'analyse mon frère. La musala ngana zo sala. Ngana lingaka. Thomas azamutu moko bayebise que Jésus a sekwe pour na temi sabina kata cicatrice à Jésus on peut battre Thomas na kata kinshasa botala ba témoignage na ba témoignage ngai nazalaki nde mutu ya kokufa na ba image na ba photo na koyela yo mais yo mutu kokufa ozotele bazoloba makasi nazoganga boye na komo ya docteur nanga grammaire oyo asalinga le po nazala boye po bino bokumisa banzambe mindele basala ka boye omoni maladie onga azalaki na barin mundela kokaka yango te ozaki na maladie ya rein to barin nyonso mibale nga nazalaki na barin nyonso mibale ya kokufa na tikalaka na colonne moko bukinga boye na kufa na telemaka te na subaka te oh papa mais wana déjà oza mais lelo yo nga soki omoni nga boye papa avec grammaire en tout cas nzamazwa lokumu bino bozo lukaka banzambe mais banzambe bangoyo ti oyo bino bozo keleka na bible oyo bakosaka bino oyo azo peso ba makasa obiki o telemi okei
Nesiko ka oyo bazokosa soka UNESCO Bible kaka banzambe wana de lelo bolinga ibondima bambe talanga lelo nazokanga na makasi nazo comprendre non te grand maître Sanini a opéré yo azu ba batiso atio to de singa ye le côté à côté singa ite fuka ma pesa nga ba million na otete a pesinga ika alobika kis o mwende nazo tuta kisio na cheli yo na mai kende mela kaka ya solo oyo ngai lelo nazo ganga bwe nazo vima bwe nazali 5 mois nga na subaka te na sumaka te vraiment nazalaki dérangé maladie tungisenga ntango molai nazali na problème épilepsie yango na ye okutana docteur Kabe ya solo oui c'est yo maman malade zuyo oyemba mo epa na ye non malade elumelaki nazalaki na hôpital soki se mindele nakendaki mpe mpo batradi mosusu me esimbaki te ntango na ye nde pa docteur Kabe nde nazwi solution ya solo ebanda osala ndenge nini kozala chaque jour chaque mois chaque année ou bien ndeni bon ezalaki chaque jour te mais en tout cas bende kodéranger nga presque ba mois ya solo siko ntongo oye pa docteur Kabe ni esalemeli nazwi bakisi nameli bakisi pa docteur Kabe nde namoni sikoyo ça va en tout cas bacrise eza lisusu te nazalaki na mpasi moko ya makasi na cancer ya matrice. Cancer à matrice. Cancer à matrice. C'est que pas seulement eumelaki déjà ou bien banda isika. Eumelaki mingi, ko umeli mingi na yako yeba monde na retard, tango balakisinga ngamona landaki na télévision, nde na yaki yawa. Ko ya na yawa en tout cas banda na bandi ko zwa kisi oyo, ndenge na banda ko yoka na zo yoka lisusu bote. Obanda ko yoka ndenge nini malade ya ko yoka pasi mingi na makile banda ko bimanga mingi na saigner pendant 6 ans. Il y a seulement maman 6 ans. 6 ans wana na sali ti na ye komona mama ete na koti bokographie nde baye ko confirmer que na zana yango. Dele na monaka papa leki na télévision na yaka awa na yaki ko hôpital na moni na ye awa na bandi kozwa kisi bana bandi kozwa kisi awa makile bimaka lisusu. Oh maman makambozolo baza solo. Ya solo makile. Mais est-ce que yebi ke baladi ozo tungisa ba mama ebele baza nango bazo tambola koluka ka solution ezomona na te makila ko bima donc et si la route bazongisaka c'est que yo bazongisa makila te bazongisenga makila te ngai na ye kozwa traitement ya bana ngai banyokolinga na maladie ya SS bana wana bazalaki konyokolanga makasi 2 semaines une semaine esengeli bachange bango makila nazalaki na kimia te konyata ngai na nyachi makolo na nga awa epa docteur Kabe namoni ye moyizi ya bana ngai namoni penza kete nakutani na nzambe penza akoti penza na makambo wana po apesanga kimi po kokutana na nga na docteur Kabe tango nafuti mbongo na nga te okofuta mbongo ya pamba te nazwi kisi nake bana bameli kisi kaka dans 5 jours namoni changement na nzoto ya bana changement na ndenge bana bazalaki plat pourcentage ya makila na bango même ata soko otali mwana boye okomonake mwana aza na makila te mais dès que bazwika kisi ya docteur Kabe soko otali encore bana ya pembe otali omoni mwana akomi nzoto rouge ondire bauti ozongisi makila ngai naza mutu na bandu obela makasi natamboli nasali 3 mois nabeli nazalaki na cancer du foie natamboli nakela ba centre nyonso bapesinga bakisi ya ndenge na ndenge mais eloko esalemi te nanyokami makasi na bandu olala kutu te donc cancer wana ebandi olalisanga te nanyokami mpena makasi donc nayebaki te so nakozala ndenge naza boye mais ntango nakomi pa docteur Kabe apesinga bakisi alakisinga ndenge ya omela na meli ndenge azolakisanga wana lelo nakomi bien vraiment nzambe apambola docteur Kabe asalela ye mpena koleka oyo azosala nazwi natamboli na bahôpital nyonso to bopitutu bamama yembo natamboli na bangali donc bangali ema natamboli na bamadongo obanda otambola okesani kotekela bango bakisi ou bien nini bayandi kopesa bazokoka yango te balobi maladi oyo tozokoka yango te ezalaki maladi nini ezalaki maladi ya sérieux de foie oyo pastise oyo ya kati donc natamboli po bapesanga bakisi bazokoka te
balobi mais tozoye ba solution kisini tokopesa uti ya solo bapoli kisi bakopesa ngati balobi nanga kende bapesi ngata solution moko te balobi kende donc basundolo na bapasi na yo basundoli na bapasi na yo nyonso ne pas docteur Kabelo na onza solution bandi ko kotambola te ya solo fo basimbanga oh mais télémana lelo yo ngamo na zo ya hôpital na longwe na sala séance na longwe banda makoloti awa na matiti boyo pona la kisabato e awa na sepeli ndenge loboko na ngai ekoma boye po ezalaki boye te ezalaki ndenge nini papa Guillaume loba na ndo bota monene ezalaki awa ya kosakana te ezalaki kobenga ngo timer basali maso bakoki te nde nayoki sango ya docteur Kabe ngai mpe nalobi ke fo nakoma wana kokoma na ngai ayebisi ngai ke lokolo okomi okozwa kerizo na yo namonaki neti lak me ntango baba nazwi kisi abandi komela dans une semaine amoni poto ikawuki papa zelana no tumeur esali pota ozalaki ndenge nini banda osala pasi to ezalaki ndenge nini pasi ya kosakana te papa pasi ya kosakana te olela te banda osalaka pasi nazalaki na kolela chaque jour kobanda tongo ti pokwa kobanda pokwa butu mobimba ti 6h du matin nazolela douleur ya kosakana te na maladie ya VIH maladie ya VIH yo oyeba ndeni koza maladie ya VIH na ndenge bayebisaki nga na hôpital okenda na hôpital osalisi test mais bakokosa ope est ce que ezalaki place moko to okenda komekisa lisusu mpo ozala confirme nakendeki de hôpital bayebi soki eza bongo siko ntango oye awa epa docteur Kabe okomi ndenge nini nakomi bien okomi awa ndenge nini nakomaki awa mpona kozwa traitement na ndenge tomonaka ndenge na tv ndenge azoloba nakolakisa ndenge bato ebele bazotatola epa na ye ndenge namekaki ke nakende kokutana na ye nsima ya kokutana na ye apesi nga bakisi kelandela bakisi nalandeli bakisi nameli très bien esalaki une semaine moko njoto ekomi makasi deuxième nakomi osala misala mpe nazokontinue kozwaka bakisi nazoyoka ndenge nazala koyoka liboso te teke liboso bando travaille te bando osala misala te ozalaki na eta nini ntango bamemaki yo awa kokende kaka kolia nazolia te misala makasi nakokaki te lisusu kosala me na minute oyo nakomi osala misala mais sikoyo na minute oyo na nzoto na yo moko ozoyoka ndenge na minute oyo naza très bien nazoyaka nga moko kobandela ndako ti mosusu natambolaka makolo awa na kilo kolongo awa epai ya docteur Kade ti na vene na makolo nasala à peu près 3 mois naliaka te ezalaki hépatite B lundi le 13 naye kocontacte papa Kabe awa apesi ngai kiri à partir ya lundi mardi mercredi donc moi kiri wana par rapport na ndenge nazalaki nalie fufu bien sûr ça promet 3 mois yango 3 mois yango ça promet ce qu'on a nzoto zoka ndeni par rapport à ndenge maladi betaki avec le temps ekozonga ya solo papa mais makambo zoloba on dirait eza makambo moko boyokani po ndenge bazotala boye bazondima te makambo zoloba eza ya solo s'il vous plaît docteur papa Kabe ngai nayebi te ngai mpe na moto na ndenge na ngai okozala mpe moto na ndenge na yo mais kope ebetami mwa la mwa nini mwa maloba mwa un mot mwa deux mots mais moto wana soki azokanisa ndenge wana aya komona ndenge nazalaki nayaki na problème ya kyste au niveau ya mutu oyo bakobenga yango tumeur na niveau cérébral ya solo ndeko tumeur cérébrale sikoyo tumeur cérébrale yango oyeba ndeni keza tumeur cérébrale ebanda kosala o ndenge nini baefe nango ezalaki nini ebandaki ngai misu
naamona miso flou donc nazomona mpenza bien te miso flou nakie na Saint-Joseph batindi nga na HJ mpo bakanga nga nakota scanner. C'est par là nde baye kodécouvrir ke eza kaka problème ya miso mpenza pamba te miso oyo ekomi boye eloko ezosala problème eza ya problème ya tumeur cérébrale. Nayaki na bakiste na bacliché na nga nyonso to epa docteur Kabe ntango nalakisi ye apesi ngai kisi alobi na nga nasala 5 jours, c'est-à-dire après komela kisi depuis mardi toyaki nde rendez-vous eza lelo maintenant namoni baflou nyonso tout. Papa, malade yango nanu avant oya awa et pas docteur Kabe. Osala ka ba sanza boni to pe ba mbula boni na malade wana. Osala nango 7 mois. Siko o meka ka traitement côté musuté o yeka mbamo awa ba docteur Kabe. Place mususu. Ya solo. Et simbité. Oh, mais qui sont 3 places bo et simbité. Ya solo. Ne na e komona na télévision pour le docteur Kabe. Ba e ko la sangai, tu es na madame na ngamta milinga wa, belika kisi. 6 jours après, quand on a connu la moko, makamio surtout la moko, là sous un problème pinza. L'autre milinga il y a un problème na col. Il a été saigné, et on a qui a pas docteur Kabe la suka qui s'amuka, nzambe vraiment sali, nzela na ye, na suivi. Il y a on a été pesa nzambe merci nzamba pambola ye en tout cas. Abakisela lisusu bayele ya monzambe na ye akolisa lisusu mosala na ye mpo abikisa bato ebele koleka tuka nzambe apambole. Mais nani ntango okomaki awa ayebisaki eza maladi nini? Ayebisaki eza cancer ya col. Ya solo siko oumelaki nango to ebandika bombamo oye a bon esalaki nga apres ya baso basalaka ngai nde ekomi kosala ngai bongo titititi nde nayaki awa. Mais omeka ba traitement mosusu te? Nameka ba traitement mosusu atu esimba ete. Esimba ete? Si paka baloba na TV ke sukisanga nga mpe nasukisa yo nga nabaki te totamboli mingi na mwana ya na nga bato bayebi nga bayebi mpe na mwana ya na nga na baoyoka mwana ya na nga kombone générose totamboli na ye ntina bacentre mokuwa partout. Azali na problème nini? Banda na Angola azali na problème ya drépanocytose. Ya solo banda na Angola kimi etikala kozala te banda botama toyaki na ye na bite tokende nanu tokesukisa ye totala ye mpe asukisa biso papa traitement na esili te. siko mwana ngo akomi ndenge nini azalaki mpe liboso ndenge nasali kutu erreur efeka na ya na ye moko doso namonaki ça ne va pas na ngai natoka ye na ye moko paka be amona ye mpo nga abengaki nakomi obenge papa. Ya solo siko mwana azalaki ndenge nini liboso? Mwana azalaki bovanda boye mbula ekoki obeta so asali erreur nde ezalaka sokola douleur articulaire donc aoyoka nzoto mobimba pasi akolala dans le vide asalaka mosala te mais bolali bolamuki bosotoki kaka boye mwana liboko evimbi soit kolela mokongo pasi donc un mosusu bacycle menstruel na ye ekoma perturbé akosala ata 3 mois par retard. Ya solo siko ntango boyeba docteur Kabe nini esalemeli ye? donc ere toyeba docteur Kabe premier traitement na ye azwango abezo se plaindre lisusu te nde ezalaka o douleur eza te donc naoyebisa bino papa eza comédie te mama malobeleki sukali eske makambo ozoloba eza solo eza vraimen esengo ntina oya boye so ezalaki ça ne va pas nalingaki nazwa ye na ye batémoignage oyo eza ya kosomba te eza mpena bato yo traité babiki batémoignage oyo eza ya kosomba te na kosomba ndenge nini ndeko na nga mobali fofana na kosomba batémoignage boni papa na kosomba ndenge nini est-ce que okende kobetela maladi songolo pakala obeti sete maladi te lokola ndenge nazobeta sete sida eza na traitement bayena moto aza sida ye onani ya seretobete omeredikile bayena moto aza na hépatite c'est ça c'est ça mon frère faut archiver yango nde nalobi boye oza na moto ya bongo sukisanga nga naza na posa ya batoma mon frère tozomona oyo eza bato oyo traité oyambi na baka na bango babiki nalobi baza bato oyo bayaki na bato bazalaki bamaladif bameli basali baexamen négatif
Oh papa, nalobi boye. Au moins ba malade nga nazobeta 7. Nazobeta ka 7 pour na bato baza penza, alobi que non trop c'est trop. Nakuta non arrière, to sila na c'est ça. Place nini oyo boto so alinga landa ala pa na yo place centre na yo za to adresse na za Docteur Kabe azana Kabinda na Galaxy Damo A6 bis commune de Marumbu non loin de Bon Marché. Soko commune à Kabinda na Galaxy Damo référence à entrée de l'école Gamon. Soko commune Sikawana okutana babengi temple du roi Salomon. Oyambara chaque jour lundi au samedi sauf la dimanche. À part dimanche, on est chrétien au pays. C'est ça, tu peux pas. De lundi au samedi. Dans le lobby, lundi au samedi. Oui, on m'a rappelé téléphone. Pour nous, vous avez un mot à sauver, on a un chombo. Est-ce que vous avez un chombo na yo soulevé bien bas? Na ibisaka yo. Téléphone nanga et moto ya mbaka yango ezalaka nga moko. Ba témoignage oti komona wana, eza ba témoignage au Pesa, bato ba se retrouver. Nga nazo beta 7 ozana ndeko aza diabétique, ba sida bato ya ba hépatite, soko ozana de ba rein baby, donc on a insuffisance rénale, ozana mwana azana pour drépanocytose ou bien anémie SS ou un groupe sanguin. Mon frère, souki sanga. Il y a une pression R6. Ils ont une maladie incurable. La sclérose en plaques, problème neurologique. Et on donne les ici bande quoi? Ils ont mais ils ont été neko oyo azana la sclérose en plaques. Ou bien sarcoïdose. Ne pensons comment la kimona mesu. Sida est à 0. Tant que côté dans la labo, à ici sans problème. Jouer la gaba toi na mona yo ezalaka bien mais ko sala musala elika yo ezalaka bien mais ko sala musala banangai ana mobalo ya ibinga de la santé ko loba ezalaka bien mais ko sala musala jouer la nga nano batoma boyo bisanga ke no docteur Kabe na yelio mu ya liboso ye azana sida nde penza komo amiga sida kanga amiga sida nabi yeba ke cancer talana ba cancereuse ozana cancer du col utérin cancer du foie tumeur cérébrale cancer du sang cancer nabi cancer lolenge na lolenge cancer du pancréas cancer nyonso ezana traitement curatif c'est ça ozana de konayo azana problème eteli ya cancer soki ça docteur Kabe mon frère trop c'est trop alobaka makasi yeyot alobi kotuna ngai na téléphone te ke ndeni te yaka obengi adresse à docteur Kabe c'est ça soki sanga na cancer mon frère ya onde na bisi bato soki komi penza ke message comme il y a qu'un essai que c'est bien mais un message à Rukuta mon frère nalobi boye muto akokufa obisa ka bibe mete nalobi boye soki muto akufi akufi liwa eza problème ya Nzambe soki muto akufi akufi biso to chaka Nzambe liboso grand-mère azasima parce que soki to zamba kasi boye za pa Nzambe ozana ndeko na yo azana première cellule cancéreuse cancer du col utérin tumeur cérébrale, cancer ya moutou, cancer de l'anis, des pénis, cancer du foie, cancer du pancréas, de l'estomac, cancer non, cancer du sang, cancer du foie, cancer l'olenge na l'olenge, et ça 0. Et pas tant que du roi seulement. Il y a un dans les batoboye. Oyoki, cause de matin, mon frère. Notre moko benga jour moko. Docteur Kabe, na tunio, et l'autre moko répond dans là. Soki muto bukani est-ce que muto bukani est-ce que wana eza eloko epananga eza eloko na bato to abona ka muto bukani yo ko beto yebi ko sala musala zo ma keze eloko te mais la famille on a mwana bango bukani et déranger nzoto et déranger pas bato bazo ma ka loko le bukani to loboko bukani mais ya monika na zo bel maladi ya makasi loko la sida izo sila cancer izo sila barre baby izo zo normal loko le muto hépatite maladi makasi bato nalobi a kotambo la monde obimbeza 0 aye pas docteur Kabe se retrouver ya on dana bisa bato ende obolo kaka wana eza awat et pas tape du roi seulement
bisika subokenda kwa musika wana eza docteur Kabe okotika ende na kisasa okay band menga ina saka ozana ndeko azana pometali ya cardiovasculaire cardiaque kozana docteur Kabe cancer lolenge na lolenge suki sanga ndeko na ngai koza bien obenga bato mapa kishasa bamboka nini yoke na pe bazo considérer koza docteur na lobi pokobenga bato eza bien mais à part koza na kishasa ki c'est pas na yo oyebi ke boka nini okenda bisika nyos na kotambola mokili mobimba ko bakoyamba yamba kanga soki na kei na Canada bakoyamba docteur Kabe temple du roi Salomon soki na kei na Norvège bakoyamba ngai soki na kei teno Europe mobimba Grèce bakoyamba docteur Kabe awa na Afrique du Sud awa oyebi ke nazala combien de patients ba se retrouver na Australie hein nalobi Asie mobimba nalobi bato oyo bakutana de temple du roi Salomon docteur Kabe en tant que sans frontières na betaka CT zalana tembe mon frère oloki message kondimate lobaki eza biloko alokuta mais tokuta na muzu nete ndeko na yo moko abeka lisusu docteur Kabe est-ce que pour la poison est-ce que poison mon frère Kabe la poison oh na yebisi poison na lobi papa ba patient ba malade nde ba kimakanga ezate Kabe abakimaka malade non bango moko bakimaka bayebi kaza grande puissance nalobi bayebi kaza grande puissance mon frère nga nazobeta sete na oyo nga nayebi naza professionnel biso naza professeur en médecine naturelle professionnel les doyens combien d'années osali musala nalobi depuis totie maison na bino na kati ya kisasa depuis 2010 lelo eza 2015 ça fait 15 ans. Oh, les doyens pratiquent ma casse théorie exatée, mon frère. Ils ont lobby, Naza la poisse, Zoelanga Moto, mon président que non, la minute ah, et si. Zoua. C'est une alukimo de ça benangai. Azana cancer, no lenge na no lenge. Atamboli na ye azade dalbi alobi et si ande bato na luka kebango wana lokola bato ya hépatite zambe na ngai yanga isili papa ekosila te mutoko nalobi muto aza peza na signal parce que tu es na télévision bo mitali tu es na TV bo mitali po na TV ta ko zo ta biga atome maman na biso to na ndeko na biso mais est-ce que ça suit na makamuzolo ndeko Fofana epenge tozalaki émission passée d'ailleurs que on a collé le pango be ya to saraki mo émission moko atuna kaka makamuzolo tunoana na ebisa ki boy ndeko désert to banda depuis 2017 depuis 2016 on s'est émission de là aux a député mais na minute au temps aux poser la question et là on a joué de ces aboy mais mbeleza la bongo et là quoi de ces kangam na yebi makambo ndenge salaka na bi na ça na ko changer adresse le bo check bikima kimande kona ngai na telefone bakobenga okoyana na koyamba yo docteur Kabe soko ya mata na buto na lobi na yebi saka yo makambo ya santé ndeko na ngai na yebi sûr que nazondima ke zamba sali mokili ya santé botika na ngai ya santé botika na ngai yango naza si ngai moko c'est le message fort on a zo dénoncer maladie incurable en général sauf la mort parce que liwa ezali mais ce qui pensa que oza na sida oza pensa na hépatite oza na psoriasis oza na pometeli ya drépanocytose ou bien anémie SS bano basila kamakila baza ba anémique mwana sila kamakila pamba fièvre sila kate papa moka benga docteur Kabenza papa mbola papa obiki mwana nga pona SS na landi et émission na bino na ndeko les acteurs bosalaki na landa kabino chaque fois na epenge Fofana parce que chaque émission ya epenge na landa kapelo soso na mona ka maloba na yo ezalaka ka ndeo papa eza déclaration au monde de temps nazo déclarer bitumba na zoto
nga naza na bakisi naza na banzete yo oza na nzoto oyo ozobela c'est ça ntango ozolanda message ya bongo trop c'est trop docteur Kabe lelo tokosela na ye te na minute oyo nazoya papa soyez patient mon frère mais batuberculé boza bisika nini okukuta moto aza tuberculé ça fait 2 ans 3 ans 4 ans mon frère ba asthmatique mokomi kobenga maladie na yo mon frère bandeko na ngai docteur Kabe ba diabétique mais parlons pas na kokonde na bitumba oyo ti soki mpembe en tant que ça ceinture à grand maître dans ba petit na yo ba pipi bazali na bi que l'élite continue mon frère na yebisa ka yo boye zwa bato yo moni pensa que non bazolanda yo ya maboko na yo moko yo na bango omona penza ki mona meso na lo banini bande ko ngai na soki place wana epenge Fofana na zo la affrontement pour la santé na bino. Merci docteur Kabalobi, il y a malamu et oume la raté koloba muke musala ebele beaucoup sommet ba témoignage. Merci. Awande to sukisi po TV eza radio ti. Oyo moni numéro de téléphone et eza wana ya vous pouvez biso les contraires. Merci. Merci.